Bandeko na ngai, bomoni photo oyo. Bomoni yango très bien ndenge ezali. Très bien. Alors bandeko na ngai, naye kosala video oyo kamwa mbango na lombango pona ko parler bino makambo ezoleka na Bruxelles. Bandeko, bokomona mama moko ya moluba eza mawa na âge na ye bandeko na ngai aza kokosa ke babeti ye na 20 personnes. Bokotala mama ngo na kolakisa bino ye. Eza mawa. Eza mawa bandeko na ngai. Voilà. Ozomona figure oyo ya ba criminel. Bomoni na mwana bango basi baboti bota la face. Bota la face ya enfant. Bozomona ngo? Voilà. Do bandeko na ngai eza soni pona Chilombo. Chilombo KO na Bruxelles. Ba combattant na ba résistant balakisi ye. Chilombo akimi. Bandeko na ngai Chilombo asali nini? Chilombo akimi. Eza mawa bandeko. Eza mawa. Eza mawa botala. Bandeko na ngai soki na ye pona lakisa bino eloko eza pona lakisa bino mama moko moluba amoni échec ya Chilombo na baluba. Tango amoni échec wana moluba moko ko luka ye basala video comme quoi que ba combattant na ba résistant ba betiye. Bandeko, vive Martin Fayulu, vive les combattants et résistants. Bandeko nanga, je prévenir les baluba que bokende Bruxelles te. J'ai été gentil en tant que Moussa Nanzame. Nabi bokende na Bruxelles te. Parce que ceux qui boke na Bruxelles, tension o ezakuna. Boko mela makofi. Ba mususu boko zonga na bandako na binote. Boko tika ba veuve. Alors ba veuve wana bayaka bakobala bango. Bayaka bakobala basi o bayako bino bofingaka. Bakobala basi o bino ngaotika ba veuve. C'est pour ça que je vous ai prévenu de ne pas partir à Bruxelles. Heureusement pour Boyoki, bomoni peuple, population n'engezali. Chilombo, bakimisie, bako kitsaye na aéroport de ba militaire. Depuis quand Chilombo est militaire? Bako kitsaye na aéroport ya ba militaire. Combien de balou bakoti kuna? Combien de balou ngana loba yiko na bebo tikaye aya o bani basoda poser ba question. Parce que ngai na koloba soki akozonga na kini à ce moment là ngana koloba nyonso onaza nango na pourquoi na loba nyabino ndenge wana. Chilombo soni, baluba soni, bataliba soni. Bani ko ngai baluba ko ba na cannabis. Baluba bele ba be ngai babandi ko na cannabis. Ba comprendre que babandi ko comprendre que Chilombo ateki mboka et que mbongo yazo ko yiba bazolia onka na famille na ye. Oyo za mulubo za na famille Chilombo te oliate. Mais ce que vous commissaire pourquoi? Mais pourquoi ça na sima Chilombo alors que mbongo yazo ko yiba ba ona caméra bino ozolia na bino ngote. Bande ko ngai sans plus tarder nazo la kisabino mama oya muluba. Cette maman doit avoir peut-être entre 65 ans et 70 ans. Maman est moulouba, esprit est moulouba. Mais maman oyo azako se permettre à cause du monde entier que yaye baki na été qui va marcher zali akutani na bango amoni bekwetu amoni ba mususu wana babandi ko beta ina basi bazaki presque ba 20. Nani na Bruxelles muluba nini ayebite ke Chilombo azoya tala lokuta. Moluba nini ayebaki te ke Chilombo azoya. Moluba nini ayebaki te ke ba combattant baza ko telema et que boketu na commandant eso na petio na odombo baza ko lubaler nyonso. Na leki nango azaka babe masomo.
bongo yo muluba lo bake yo zako ignorer que Chilombo azwe na Bruxelles yo muluba yebi yango te omoni balobaki soko ozala molimo ya muluba okomona lola te ndeko na ngai yango yo mama ozana entre 65 ans et 70 ans botala ye d'abord mbote mamu likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge awa toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini ye liyo mama papa toza na gizer nalobi po lungana bana na Alsace Lorraine kuna kende na kosamba mapa na GB il faut kende la kuna kota na fortis na yeba kitaka bazosala ba marche na bango lebe na kei na gizer na lingina kende bona moni bukecho apesi mukongo alobi taliba ye wana taliba na yoka taliba ye wana papa na monika bato bakoyelinga soki fente babandi kobeta na mibali na basi na moni mwana mobali moko aoya azofinga oyo abandako olobake boya kosala marche mwana mobali moko ya aza na mino eloko na mwana mobali moko aza na mino eza na defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana aza pembe lokola metime oyo alobaka ndeko na moni bango bazobeta na bana basi pukupuku sapato ezalaki su na makolo te ngai batuni bakasali munu baboboma ye en tout cas bandeko na biso oyo eleki na Bruxelles awa tosepeli nango te comment bato bakomi kosala discrimination boye entre biso nyonso mama na biso mamu na biso tozalaka ne awa bauti koagrese ye paraît-il pa ya baboketu merci mamu oyo ezali maloba na yo tokomeka kotransmettre yango na réseau social merci bandeko bandeko mama oyo alobi boye makambo na mwa marche ya ebaki nango te après alobi lisusu ke bato wana ntango bana loba bakoma marche na bango tala lokuta ya mama oyo na age ya mama oyo lokolo baremarke ke bazwi échec eke batutaki tolo ke tokozala tokoyamba ye bazwi échec wana balingi babomba yango na badéclaration ya mama oyo asambelaka soki epai bapaster ya baluba mama oyo ndeko na ngai soki botali melelongi ya mama oyo avimbi te azoki te nini te me babeti na plus de 20 personnes na basi na mibali plus de 20 personnes mama oyo ko avimbi te azoki te alors tango pasteur wana azolobaki soki oza na molimo ya moluba bolobi o te aza moto lokuta o me tala mama oyo 65 ans baluba baeshue Chilombo bandi kobombama baza kofinga ye mama moko talobi mais moi je connais le monsieur il est venu me livrer du pizza je lui ai donné quelque chose il est président de la République babi oui babi ah mais avant il y avait aussi un autre soulard ici Kakuji après qu'on a comme ministre de l'État mais chez vous qu'est-ce qui se passe bande ko ngai isa mawa botala su mama yo botala yesu na malembe botala azoki wapi avimbi wapi aza kokosela kolela mbote mamu likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge awa toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini ye liyo mama papa toza na gizer nalobi po lungana bana na Alsace Lorraine kuna kende na kosamba mapa na GB il faut kende la kuna kota na fortis na yeba kitaka bazosala ba marche na bango lebe na kei na gizer na lingina kende bona moni bukecho apesi mukongo alobi taliba ye wana na yoka taliba ye wana papa na monika bato bakoyelinga soki fente babandi kobeta na mibali na basi na
namoni mwana mobali moko aoyo azofinga oyo abanda kolobake boya kosala marshe mwana mobali moko aza na mino eloko na mwana mobali moko aza na mino aza na defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana aza pembe lokola meti boye alobaka nde namoni bango bazobeta na bana basi pukupuku sapato ezalaki suna makolo te ngai natuni bakasani muluma bomoma ye muluma bomoma ye muluma bomoma ye. En tout cas bandeko na biso oyo eleki na Bruxelles awa tosepeli nango te. Alo bandeko na nga eza mawa kozala na molimo ya moluba eza mawa bandeko na ngai tala marche ya mama oyo ntango azotambola bandeko botala démarche ya mama oyo ntango azotambola mama oyo babeti ye soi-disant na plus de 20 personnes mama oyo makolo na ye eza normal parce que akoyaki na se ntango azobeta ye te balingi baboma ye mais mama oyo démarche eza bien azoki te babiloko oyo ke mama akoyaki ezomonana te mais mama alobi au départ ayebaki na ye kutu teke bamarche ezali awa après certain moment alobi o mosusu na banda koloba boye na Bruxelles bamarche yali awa elle s'est contredit la maman alo bandeko na nga nalingi otiela bino ya suka mama kaka oyo botala démarche na ye botala ntango azokoya botala eske azobwa te eske nini boremarke bandeko na ngai boya alobaka pasteur Jacques dina banza oza mutu mabe ozolokuta botala démarche na ye bokomona ke mama azotambola normal donc aza mutu moko oyo babeti te aza mutu moko bapesi ye na bazika mwa $100 lokola apesi asalaka te babi bo mama loba mpo elakisa ke balingi baluba te voilà bokolanda yango bandeko na nga botala démarche na ye s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mbote mamu. Likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela. Bandeko na banzi bomoni démarche ya mama oyo na banzi bomoni onka mwa bien te mais faut bolanda tala. Botala. Bomoni démarche ya mama ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela. Mekana koyebisa bana alors bandeko na ngai na banzi bolandi yango déjà kamwa bien bomoni ba mama oyo lokola bato wana ba échoué na ndenge oyo nyonso bandeki koloba alors soki na oyo komi nini tosala boye po bamona ke balingi biso baluba te mais pour le moment tolingi bino te tosala ba hypocrite te pour le moment tolingi baluba te moi je suis clair ndeko soki oza hypocrite etali yo nga pour le moment tolingi baluba te pour le moment tozala bango besoin te lokola babandi kotika bakana bango bamosusu bandi koya kotela biso bandi kocomprendre boya soki bokoya te omoni tino bakimi kuna tokobanda kobengana bino na baprovince na biso bokozonga na kasai bino nyonso budget oza nango te finance oza nango te donc ozwi mbongo opesa mpa bapaya oteki mboka tokotala bandeko na nga boyoka suso. Allo mama bandeko na ngai na banzi bamoni mama oyo aza na esprit baluba botala nanu nazosilima nano eloko oyo na banzi bamosusu bamonaki yango bien te na banzi bamosusu bamonaki yango bien te je crois que sikoyo bomoni yango mpenza bien na banzi bomoni bien bandeko botala pe lifanto botala face bandeko na ngai donc bandeko ezaka mema wa na banzi mama oyo bomoni ye bien bomona wa muke échec ya lelo oyo eleki lelo na Bruxelles nalakisa bino nano bon tozonga susu na nani na
bandeko eza moi pasi mais wana ba munchi lombo voilà Félix assassin voleur voilà les bacheliers les soldats belés et tout un assassin un tueur il a tué il a vendu le pays livrez-nous ce microbe qui est là livrez-nous le microbe qui est venu voilà bandeko na banzi bolandi ya mobino nyonso bolandi ndenge ba combattant na ba résistant babimi victorieux na kati ya Bruxelles baluba munoko ya pamba bandeko na ngai baluba makasi ezate donc bakimi bref bakimi parce que soki bakendaki soki bazalaki kuna bitumba oyo ezali bofia Mohamed Ali na Foreman donc biso toza ba Mohamed Ali Chilolo azali Goliath alias Foreman na kombeto ku moko okozwa Chilolo okozwa likofa moni mutunu na muneno ka nguba zobota na laki mai ndobe
okozala humilie bokobangisaka biso te omoni bokesi tokobeta yo tokobuka bino ntango babomaki bato na Kasai pourkoi bosalaka bavideo te contre Kanambe contre Evariste Bocham pourquoi mais lelo bomoni ke totelemi illettré Félix illettré Jeannette illettré Zoé illettré donc baburike wana peti na ngai tolandaki tuwa moma mpona mwa rapide mpo Moketu alobi nani illettré Vous avez encore l'esprit de Balouba. Ceux qui ont un monimo Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, ceux qui monimo Balouba Sakatirayo, vous n'irez pas au ciel. Bandeko bouti komona mama. Par l'esprit de Balouba, ceux qui ont un monimo Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, ceux qui monimo Balouba Sakatirayo, vous n'irez pas au ciel. Bandeko bomona ki mama oyo aza na molimo ya Baluba. Mama oyo abuki lokuta. Mama oyo abuki lokuta na ndenge moko ya kosakana te. Tala ndenge azotambola na itali azotambola. Tani azotambola. Nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Kongo bameka koyeba likambo ekomeli. Maman aza moyibi, maman aza lokuta ya kosakana te. Babetu na plus de 20 personnes. Tala mama yamisa lokuta, tala mama yamisa lokuta. Molimo ya Moluba, omoni molimo ya Moluba. Nalobi ngana bana na Alsace Lorraine kuna kenda na kosamba mapa na GB il faut kenda la kuna kota na fortress na iba kitaka bazosala ba marche na bango leo na kei na 10 heures na nyingine kenda bona moni Moketu apesi mkongo alobi taliba ya wana taliba na yo taliba ya wana papa na monika bato bakoyelinga soki fent babandi kobeta na mibali na basi na moni mwana mobali moko awoya azofinga oyo bandeko lobake boya kosala marche mwana mobali moko ya azala mino eloko na mwana mobali moko azala mino azala defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soi na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana ya aza pembe lokola meti boye alobaka ndenge na moni bango bazobeta na bana basi pukupuku sapato ezalaki su na makolo te ngai batuni bakasali munu baboboma ye En tout cas, bandeko na biso bandeko na Bruxelles en tout cas soki muto azana ba âge oyo abandi ko kosa zo continuer ko kosa bandeko na ngai alors ça se comprend que molimo ya Maluba soko zana yango eza vraiment malamu te eza pasi bandeko na ngai pona komona mama ya boye na lokuta ya boye me bandeko na ngai na sepeli makasi na ndenge na moni victoire oyo tala nde bazosala Chilombo ya bandeko na ngai botala nde bazosala Chilombo awa na obsèque ya moto oyo soki nani oyo Zambie oyo akufaki wana eza ba obsèque ya na bosani kombo na ye me bandeko na ngai botala délégation oyo eke kuna botala na délégation tala na yebite so bomona ngobi tala délégation soki Mugabe soki nani oyo akufaki wana tala délégation oyo eke ko représenter Congo déclaration délégation oyo eke ko représenter Congo tala bango tala président république yeyo mozomona olie Chilombo mutakende kuna babite Chilombo yo okende te tala muto ake kuna bandeko na ngai tande baso na Chilombo Kabila muto ake kuna en tant que président ya mboka na biso Chilombo yo ko sala ba fatiro na Bruxelles bandeko na ngai eza mawa en tout cas Chilombo biso to transmettre ki yo biloko moko pona o comprendre mais soki esalamite erwana sikoyo nde biso tokotelema pona koloba na banzi ndeko na ngai bomona les deux satanistes de haut niveau baza kosepela ndenge bayibaki mbongo ndenge bazosaka na bambongo tala ba deux satanistes na botala pe bilongo na bango
Bandeko, bomoni au moment où peuple congolais baza payé, peuple congolais baza na souffrance, na est rien ne va. Olomide papa na zaganani sur Mauritanie sur Sénégalais. Tato yona ni Kamere Burundais. Omoni plaisir a mbongo oyo bazwaki o bazako yiba. Bomoni Kamere na Olomide na sima na bango baluba. Baza wana bazo bina bazako fêter comme si nde kunanga i peuple aza bien. Bo uta komona mikolo scandale mo salamaki ya camion ya munene e kufina bato ezaki avant-hier na bana mike bakangami na se na ba oba kufi bomona ki bango. Mais oyo video oyo za peut-être avant-hier oyo Kamere azako exhiber ba danse na ye tala kutus na peut-être so remarquer ngo bien. Olomide alinga ko pesa ye bisou ya munoko. C'est muke. Yes qui vient. Olomide alinga ko pesa ye bisou ya munoko. Des satanistes de haut rang. Mais bandeko nako bandela so botala po peut-être ba so tsa ikate ke za Kamere. Nako bandela ngo botala ke eza Kamere botala yebi. Wazo bina wana. Tala yona. Bayambiye. Momoni nzambe nanga ye. Bomoni Kamere. Bande bomoni Kamere. Donc mboka na biso po ozala bien. Faut la soit tata moko azekolo mosusu na Beliezer wana nyonso. Bomoni batango bandeko nanga. Pendant que ba peuple va souffrir. Mbongo ya iba qui a préféré que nous puissions pas nani pas étranger mosusu Olomide. Bomoni bazobina pour Olomide il fallait que ba pesa ba embrassement penza ya munoko. Ba on bale ba sataniste. Ndeko za mawa mingi. Eza mawa. Mais bandeko to lembate eza na mukolo oyo bakoki mambango. Mukolo yango ndeko ezali Kamere et Florence Maurice, qui, vous le disiez tout à l'heure, figurent parmi les personnalités que l'inspection des finances tient pour responsables. Oui, voilà, parce que avant que les 15 millions de dollars ne soient versés sur le compte du comité de suivi des prix des produits pétroliers, selon l'IGF, dans un courrier, Vital Kamere avait demandé à ce que cet argent soit versé sur un autre compte, celui d'un comité de suivi qu'il préside directement et baptisé comité de suivi du programme président de la République. Alors, certes, l'argent finalement n'a pas été versé sur ce compte-là, mais selon l'Association congolaise pour l'accès à la justice, en soi, cette requête constitue une tentative de détournement de fonds. L'IGF estime aussi que rien ne justifiait que cet argent ne soit pas placé à la Banque centrale. Et Vital Kamere n'a pas répondu sur ce point dans une interview qu'il a accordée dimanche dernier à Jeune Afrique. Il renvoie la balle au ministère de l'économie. Quant à Félix Tshisekedi, eh bien, il n'a pas réagi, silence sur ces affaires, et ça passe mal dans l'opinion. Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'est ce qu'il avait promis, et pour une partie de la société civile, avec toutes ces affaires, il avait l'opportunité de montrer qu'il tiendrait promesse, mais jusqu'à présent, pour eux, il rate cette occasion. Alors, bandeko nangai, na Kinshasa, na mboka na biso bakanga kaka ba innocent o bazo yibate. Ba oyo bazako yiba bazo kanga monte. Jamais to komona même na gouvernement ya Chilombo bakangi Rwandais. Soko boyoki bakangi mutu wana il faut azala toujours congolais. Bakanga mutu susu te. Donc eza pasi bandeko nanga te ka moya eloko lisusu ezo tshaka mwa matata eboyi mais to yokusabina ta. Vous avez encore l'esprit de Baluba. Ceux qui ont un molimo Baluba, si l'esprit de Baluba est en vous, ceux qui molimo Baluba zakatirayo, vous n'irez pas au ciel. Alors bon mona sikoyo muto yo vraiment alaki sango clairement que aza n'esprit ya Baluba. Muto pena lakisi ke aza n'esprit ya Baluba, mensonge, Chilombo menteur, moi si oyo menteur, tous les Baluba batolokuta, mais bandeko boko yoka quand même. Voilà.
mutu oyo yo bapeti ye. Mbote mamo. Mbote papa. Likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge toza na matonge na chaussée de Wavre. Tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini ye liyo mama. Papa toza na gizer. Nalobi po nga na bana na Alsace Lorraine kuna kende na kosamba mapa na jebe. Il faut kende la kuna kota na fortis. Na yeba kiteke bazosala ba marche na bango. Lebe na kei na gizer. Na lingina kende bona moni bukecho apesi mukongo. Alobi taliba ye wana taliba. Na yoga taliba ye wana. Papa, na monika bato bakoyelinga soki fente. Babandi kobeta na mibali na basi. Na moni mwana mobali moko awoya azofinga oyo abanda kolobake. Boya kosala marche. Mwana mobali moko ya azala mino. Eloko na mwana mobali moko azala mino azala defo. Na mwana mobali moko ya pembe azala soi na groupe ya babukaki na peuple moko. Ya aza pembe lokola metibo. Alobaka ndeko na moni bango. Bazobeta na bana basi kukuku sabata ezalaki suna makolo te. Ngaba tuni bakasala mundu bakobo maye. En tout cas bandeko na biso. Alors bandeko bravo na Martin Fayulu. Bravo na bacombattants et résistants. Bravo. Je crois que politicien moko akocha sous makolo awate. Donc je suis sûr que politicien moko akocha sous makolo awate. Merci beaucoup bacombattants et résistants. Obo sali monde atie moniango. Likambote malembe tinzambe akosala pote un jour to récupérer mboka oya biso. Voilà.